Likambu yako kamwa deuxième bureau akati premier bureau ba pota po jour boba le falaka la pana ye ala ipa na yete akekola la pa ya premier bureau epesi pasi za mwasa liboso wana za mwasa mibali bana pe balingani na ina basala ta desati Radio Collective Fiston, tous s'abonner massivement, c'est validé. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habillement officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka bon monake ba namboka congolaise tala biloko ya kosala et pas bapaya. Acheli biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Bomoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans ti komata. Yango yawa. Koto yo ndi makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya bataille nyoso yango ba Samuel ba chuchu yango yo andika la tsabana oyine to mutaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete batu ba komobanga soko lingo somba biloko yo omonike olingo sepelisa mwana na yo ko déplacer na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotiko bilamba tina ndako. Little People Shop toza na bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osomba partout na Afrique to délivrer bino na ba Korea na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro. Mbote na bino bandeko balandi ya Radio Lokole Télévision bisika nyos tu boswami. Merci na confiance pe fidélité bopesaka na programme oyo epai wapi tokutanaka mpona tobeta masolo oyo ezoleka bongo na communauté na biso africaine en général, mais particulièrement ya biso batu ya Mangala kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek. Merci na confiance pe fidélité bo ali kopesa na programme oyo bandeko tosengi na bino bo partageaka chaque fois masolo oyo ya Radio Lokole yango edifiaka masolo oyo zali kosunga mingi pena bandeko sika bazali bandeko ebele bo ali kobenga. Merci na bino bo ali kobenga po masolo oyo tobeta awa ezoko edifier batu biso awa tofinga kate kaka masolo. Alors musala oyo nalobaka chaque fois salaka yango biso moko te mais esalaka elongo biso
liboso na bino ensemble pona tolonga na masolo oyo pona kolonga na ko changer vie ya bato na biso bandeko ya mangala esengeli na ngai na yo nga na sali yo o partager soki pe toyi na live bandeko to participer to bengaka pona ko sunga lisolo oyo bandeko ebele si batali yango peut-être mete ko songela yango pona to solola kaka makambo zo leka na communauté na biso esalami bongo na commune ya Masina na commune ya Nsele. Qu'est-ce qui se passe bandeko? Tata oyo bozali komona wana ye azali bongo na basi mibale na yebite likambo ya basi mibale oyo batata bakayoka yango ndenge ndiye bandaka tangu ya kala ataku tangu ya kala yango zalaki ba pesa yo basi mibale bo esengeli na yo ozala mutu ya mwalo meya okenda ka chasse ozala na possibilité ya ko lesa basi mibale to misatu oyo ozalaka na bango wana me oto ekomona lelo na yebite soki ezalaka ndenge nini. Papa ozalaki na basi mibale mwasi ya liboso abane kovanda bongo na commune ya Nsele. Mwasi ya mibale abane kovanda bongo na commune ya Masina. Qu'est-ce qui s'est passé? Basalaka batu papa salaka batu na yebite batu ngo zalaka soki une semaine na Masina, une semaine en Nsele, to jour moko na Masina, jour moko na Nsele, to 2 jours à éviter. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est fait que le 31 décembre, le 31 décembre, ndenge zalaka, bamusuba kena kana bango l'église, kokumi sanzambe kotani satongo na Yesu Masia. Le quoi la pesi le mona bomona qui publicité le 31 décembre et les cas qui bongo a na radio le collé pendant longtemps et église jardin de Den aux la kabongo d'Afrique du Sud na Johannesburg il y a moi na mboka apôtre Charlie Mubiala la ben apôtre ya bishima ya aspect ya tendance plein o sala ki wana batu bandima ki na bango koya kotanisa to ko passer ko sala passage de 2022 à 2023 na Yesu Masia longonia kasi misusu pe ko tulubaka balingaka bongo sile sango na bar ye alingaka bongo ayo changer année azoko traverser na mwa molangi ya kopo to condamner pe bango te misusu pa lingaka azoko traverser azali pe ndako mutu na mutu na ndenga yendenga traversaka année mususu tata oyo bali komona to kotela reportage to lingota na tata oyo ye a préféraki aduma awale ko dumba na Nsele po ya bika sana ndako mona Nsele ndako mususu ezalaki bongo na Masina. Alors, il fallait qu'il aille le 31 décembre n'a pas un deuxième bureau na Masina. Tellement RL qui a mené qui peut moins mingi abino pour me ate atana la na Masina atana la awa na Nsele ezakaka ndako nanga. Qu'est-ce qui s'est passé à la laïkaka na Nsele? Mama ya mibale deuxième bureau na Masina na ebite soki alambela yi papa nini tanga wisi to nini abane kozela ke molonga na ye lelo ya tour na ngai il faut kolala pa na ngai le 31 décembre lelo bilengi kolala e pa na ngai abandi kozela papa azeli papa papa ali koyate abengi papa na téléphone papa yambi alobi nazali awa na Nsele kasi na kati ya téléphone azeli koyoka mungongo ya mwana mwasi bien sûr avec maman premier bureau azo kata téléphone atikala kiwana balali basutuki boye baye komona papa maman de son bureau elle a compris que papa akolala et pas ya premier bureau na Nsele wana bokola na ba détail awa na reportage sur la bino to ebite soka lekra na butu wana to na tongo mais na biki na tongo parce que éclairage zali aina tongo kutulu évidemment ba yebani très bien oyo mama ya liboso oyo mama ya mibale kasi détail moko oyo mama ya liboso lobi mama ya mibale wana bazuye basali pas même 2 ans. Parce que une année et demie, deux ans maman fraîche. Et il y a des pas récupérer par retard na ye. Mais maman ya liboso basi ba umeli. Na tongo bala mukaboye ba ye kwa koko batala boye mama ya limbale à Koti. Maman limbale à Koti avec na Gillette, qu'est-ce qu'elle a fait? Abandi ko kata mbanda na ye, bokomona ba pota wana kati mbanda na ye, maman ya liboso akati ba pota longi akati na tolo, akati partout. Pona nini? Pona papa alalaki epai na ye. Donc maman ya mibale deuxième bureau alungo Masina eti na commune Nsele pona akata mbanda na ye premier bureau moi so ba ume bandaka de pesi pasi mbila ye wana ayeko kabola bango et pesi pasi de kambu ya boye kasi ya mboto continuer na lingi otana no reportage o yoka mona matoyi na yo ndenge leki et puis tozongo suivez ça. Comment vous allez comment ba tondisa na ba pota ya zali premier bureau afanda kana Nsele deuxième bureau na ye afanda kana commune ya Masina
tala moluki makambu yeyo babengaki pa Bogart yo moko tango tali déjà face au senti pena kazali suka na Bogart papa Bogart ezalaki programme ya kokende kolala na ndako ya deuxième bureau kuna na Masina bino moko boyebi le 31 décembre na Kinshasa ndenge ezalaka yenge zola monte pela mwa bwaka papa bwaki kote ponge kangelaki ya bitete ya Masina ya musika na suka ka awa komi na nsele pa premier bureau papa alalaka te papa alale premier bureau na Masina kuna benga pa Bogart be numéro ezoleka te benga ka numéro ezoleka te mo babengi boye bayambie bayoka baloba katoka s'il te plaît alobi tena bote courage à mwana mwasi elulu wana bayaka te baye awa tina ndaku ya premier bureau na commune Nsele mama akota banda chivundu abimisa ndeko mwasi abandi kokata na présence ya mobali pasi pe mawa la police elalaka te kotia bango maboko yoka ndenge mama azali ko communiquer za mwasi liboso wana za mwasi mibali bana pe balingani na ina basalata deza te. Voilà. Tala reportage yango wana bandeko epesi pasi na yebite bato mususu to condamné te parce que ba religion mususu lokola bandeko na biso ya musulman ndenge toyokaka balobaka kozala na basi mibale ezala ngo problème te même 2 3 4 5 femmes l'essentiel des ali okipaka bango nyonso tu ndenge moko kasi toyebite na kaya papa oyo po basi ba umeli soka lobi asali na deuxième bureau presque une année et demie donc 2 ans à peu près ya maman boso ba umelaka c'est que ba umeli ba kipa branche très bien mais qu'est-ce qui a fait que esprit ni côté qui maman deuxième bureau aya kokata mbanda na ba yoka bien il paraît na ebité pour na sala ki mukondos il y a eu quelque chose on ne sait pas tala biloko ya boye na ebité to kokota na mambo ya Bible ya te parce que Bible lobi mwasi moko mobali moko to kanga liberté ya mutu te mutu na mutu ayebi nenga sala kama kamuna ye menaka oyo epesika ka pasi boyebi entre parenthèses ba maman peste ba premier bureau faut la caminga attention biloko ni etinda ke ba papa azwa deuxième bureau okomona papa azana mama si na yena ndaku ba umeli basali ba 10 ans 15 ans la kaka na mama moko wana papa na esa bino loko moko wa bomoni papa bwana papa ya ndaku to mobali soka sana mwasi na yena ndaku ata mobali ake libala ke libanda ake kozunguruke konso amour ya kati ya ndaku esila kate akolinga mwasi na yena ndaku kaka ndenga lingaka ye akopesa jamais bolingo moko o apesa libanda epa ya mwasi ya ndako azali kaka mwasi ya ndako kasi mwasi ya ndako soka ke ekosala kindumba na libanda okomona bolingo na ndako ekosila apesi kuna libanda bongo te ndenge toyoka kaka alors makamuni esala ke papa abanda kozoba deuxième bureau mama ya ndako to mwasi osala ndako okomona tango bobandaki na bolenge bobandaki sika parce que papa landaki yo pona beauté obandaki kobimisa flair elateli na yo ndenge ozalaki kitoko osepela okotanda kobandi kolata ndenge wana tango boti mwana liboso ya mibale peut-être ya misatu mama obandi ko négliger peut-être babiloko ya mike papa au lieu au servir papa obandi kotinda mwana mansanga e tsala papa na bino ya fufu alia mansanga e yako servir papa na bino mansanga e yako sala boyo eloko oyo mama ifwa sala ekomi mwana nde fwa sala soki pe bozali na domestique ekomi domestique sokola bilamba ya papa stiba sous-vêtement domestique a servira papa kasi amuru wana ekobota muke pa ya papa elonge pa ya mama ekepa ya domestique soki okilio mobali na yo alali na domestique abota domestique okoloba nini mobali za mutu mabe a trahir yo moko ndo banda ekoteka mobali na yo ozotika domestique asala ne sondingo wana mama ozotika mwana asala ka sala oyo ko sala alambela papa eloko boyi donc mama comme na eka fainéante soka vandika na télévision atie YouTube atali radio le collègue mabe po ababa itoko za katal so asisi akeipa homme simple kuna Isaki News asisi akepa akia sensible asisi akeipa ya Irène Masiando ki TV asisi akepa la danoise asisi akeipa mamo international asisi akeipa asisi batunio do mama mukolo ma yebi ba chroniqueur nyo surtout aiba youtuber nyo surtout asisi akepa mon ami personnel Papi Gen que je salue en passant Papi Gen joindre ouais la toi asilisi ake partout pona nini alingi koskipe na papa te alors papa soka moni bongo na libaku akutani na mama moko na nzela to petit chéri moko boye oya meki akeye pa na ye asoko sokola ye makolo asoko teye malaise moko automatiquement akokema kuna akobanda koleksa batami ngi kuna skiba ote à l'aise ke sika yo au monde kola bon ngasta bali nanga déjà Ochala mwana emba persona baninga ngasi na bali oui au bali mais il faut entretenir mariage yango mobala za zu mwana muki
ba mama to evitaka kopesa mibali kanda mingi mais ezalaka mabe mingi tala kaya boy soki peut-être mama premier bureau to éviter la kani papa linga deuxième bureau soki bazaki à l'aise alinga ko linga deuxième bureau ante tala kaya comme siko mama comme ba cicatrice na la roboko la bana et comme en hôpital bambongo bima mama pe deuxième bureau kuna et comme mambila et que ne ba zuzi akoko kota prison bana pe kuna deuxième bureau et kozala problème tala pona nini faute et utagi pa nani toko pesa faute pa ya motute to yeka to informer bino makambo so le kabongo na communauté na biso ya batu ya mangala to suki na biso awa lelo to ko ume na mingi te merci na confiance pe fidélité bo pesa kana programme oyo radio lokole masolo na chaîne na biso radio lokole télévision ndenga lo ba chaque fois bande ko soki li solo intéressé o te ba te ko intéressé de komoko songolo esika moko pakala to s'abonner kaka massivement merci na ba abonner bo ali komata muke to continuer ko s'abonner bande ko ça nango rie to tala ma ebele mais pour na ko s'abonner c'est tout un problème tango to la biso bande ko au fini cloche de notification au s'abonner d'abord au fini cloche de notification pour au rataka ba programme te puis tango to la vidéo tiaka ba like to e maka vidéo j'aime et ça nango il y a difficulté au côté vidéo tu as j'aime voilà pour na et sa valeur na vidéo na biso merci na maman Charlotte Caputo la dame de fer sponsor officiel il y a chaîne Oyo radio lokole télévision maman Charlotte Caputo la bière officielle ya ba na bino olingo la tsaba na okitoko benga maman Charlotte Caputo bo mona ki publicité les gars qui liboso kuna soki po lingi mwana yo aya kotanga na Afrique du Sud école de pilotage il y a avion commercial to militaire il y a avion il y a hélicoptère militaire to commercial beaucoup mona publicité ko le kasika la suka boye benga peka ka mama Charlotte Caputo soki po lingi mwana ya kotanga na Afrique du Sud eloko mususu ye azana ba guest house ba maison d'accueil oyo ayambaka banda boko sola kaka mwana kozala na maboko ya babatu kitoko kolia kitoko kolala kitoko kolata kitoko po yebo kuta bière ya batu te kitoko makasi. Merci na Maman Rina Umbi, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbure ni virage, coordinatrice de la chaîne Oyo Radio Lokole Télévision. Merci na bino baso, to kutani susu prochainement pour le numéro mususu ya Radio Lokole Masolo. Jean-Marie Mpumpa, même par correspondance depuis Kinshasa. Na Bossanité, Joël Noël, merveille na l'homme qui s'est frotté les pouces sur l'index. Il s'appelle de la nation, mon la kate. L'homme qui s'est frotté les pouces sur l'index, pardon. Bokomi, hein? Numéro 1, maître d'école, des grands formateurs. Alors, nous profitons pour souhaiter toutes les bonnes choses à vous tous qui nous suivez à partir de là où vous êtes. Chap chap! Et tchara! Dans le cadre de soutenir la vision de chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Maman Charlotte Caputo, la femme de fer, facilite à vos enfants de devenir étudiants en Afrique du Sud, dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma, pilote, commercial to militaire, avantage yango yo, obengi na numéro oyo ya Maman Charlotte, ako guide bino, ndenge nini mwana na yo ako sa la classe ya pilotage. Alors, avantage nyonso, hébergement, minerval, olingi mwana na yo ayeba ko bongisa ba moteur ba avion, benga Maman Charlotte na Afrique du Sud. Madame Charlotte Caputo et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Caputo. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants.
I stayed here from 1 year ago. Oh, people coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te, alobi boye. Grâce à Mama Charlotte, lelo yo ba Tanzanien bazo yekola avion, baza mibale, mwasi na mobali. Et bon bino na Congo. Ozo zela nini? Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Locole Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana noya koyekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bongo yozanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Mama Charlotte Kaputu, la femme de fer, Tokumi Sayondenge Nini. Merci pour l'opportunité, maman. Bonoma. Il y a une famille fashion. Donc la mouki a volé la ndako na peignoir. Na les papa na bonné son mari les yali nyonso tout. C'est une famille. Déjà c'est le vêtement. Une famille, on a signé c'est une famille quoi, c'est un modèle, c'est un couleur révélée. Un chapeau, un képi, c'est une famille. Les ensemble, c'est une famille, on a fait, on a ensemble, mais pas moi, ils vont aller donc. Là, tu peux oser la petite, la relax, voilà. Nous sommes une famille. C'est une famille. Donc, on a dit ça, nous sommes à Congo, pour consommer Congo. Une famille à Congo, pour consommer en. Donc c'est une famille. On a dit ça, nous avons la Congo. Comment on m'a dit les bêtes, mon bout là. Ça va nous accompagner quoi. Même chacun au côté une famille, en collaboration avec Mercedes. Tu vois, pour le tourner là, on a Mercedes. Chacun Oyo, c'est une famille. C'est une famille fashion. Moi, je suis la bembele, je suis papaye. Pour jaquette, c'est une famille, jaquette Oyo. Ma chapeau, c'est une famille. Pour Salino, c'est une famille. Ma chemise naïe, petit de Angola, c'est une famille. Jaquette Oyo. Moni? Hein? Consommons Congo. Merci. Avec un talent, ils veulent tous devenir riches, mais avec un travail, Baba